Coucou, mbote na balandi na biso nyonso ya la grande découverte, mbote na ba abonné nyonso vraiment ya bino yango wana la famille. S'il vous plaît vraiment kande na senga bino tango koti o like, o partager et na suka nango o tie commentaire na s'occuper na o s'abonner, s'il vous plaît ndeko s'abonner et ko sala biso bien bandeko na ngai. La famille lelo toyina nko solo la na bandeko ya la grande découverte na ba mama na ba papa bandeko likambo ya Peniel o ezosala pasi makasi bandeko na ngai. Lelo tomonaki Peniel akosenga pardon epa ya bato oyo ablesaki et puis aprecisaki bakombo et ayaki koloba aussi pardon, asengai pardon na mobali na ye parce que aprecisaki à mon mari, donc veut dire que alobaki RST alobaki mobali na ye. La famille tobosana te bolingo ezalaka na soni te bandeko nanga. Eloko oyo babengi bolingo etikala kozala na soni te, ezalaka pe na soni te la famille. Lelo komona Peniel kotelema koya s'excuser devant bato ebele parce que bato ebele batali yango tolo ba monde entier. Eza facile te bandeko nanga, aza moto fo ko féliciter ye. Mais non toya to finga to seka eza pasi bandeko nanga. Douleur o Peniel aza nango mutu mso aza nango te, choc o aza nango, regret o Peniel aza nango lelo bandeko nanga. Msusu yo mutu zo seka oza nango te, eza ba parents o baboti baza nango te. Tozo monaka mutu alekaki alobi aza na regret makasi. Mais tobosana te bandeko nanga, Peniel asalaka erreur. Bomwana elataki asalaki erreur. D'abord eloko liboso foto yeba, eloko o asali eza à se défouler, à part que se défouler, à se libérer. Bible ebisi biso pardon eza puissance o libéraka mutu. Akomi kimia nenga asengi pardon, mais azo regretter peut-être bolingo na ye, azo regretter papa ya bana na ye, azo tala temps o bazalaka, temps oyo azo regretter mambo ebele bandeko nanga. Alors aza mutu oyo toyebi asalaki mabe tango asengi pardon, pourquoi pas kolimbisa ye nano avant totala makambo oyo eza mosusu ya mabe oyo asalaki. Lelo tozomona na communauté bandeko ebele bazoloba ke libala wane kozonga te jamais, chibayu eke ezongi chibawu eke salema eke ezongi bandeko. Oui, chibawu ezali na baluba, mais tobosana te ke chibawu wana bakenda pe kokata balien wana, chibawu wana balongola yango. Et soki bazana bolingo entre ye na Mike to kita to mata ba okelongola chibawu wana bakore kobala na lisusu. Parce que lelo so Peniel na Mike fo bavanda esika moko esenga fo frère Mike azonga ke kobala Peniel lisusu. Parce que au moment où bazalaka na ba problème bas divorçaka bayaki ko divorcer et tobosana te likolo nango Mike akenda tipa ba Peniel koke kozwa mbongo na ye ya libala o ya pesaka et famille ya ba Peniel ba pesaka ye mbongo na ye. Alors eza lokola libala wana eza kwa bafuta mbongo ya Mike par rapport nenga balaki na ebite bandeko na nga ya baluba. Soki na baluba ezala bongo, soki bo se séparer na mobali, bo divorcer na mobali, soki ezala bongo fo okende ko récupérer mbongo na yo wana. En tout cas to ebite parce que
nga naza moluba te. Mais bandeko na biso ya baluba soki boza awa en tout cas bo se manifester boya koyebisa biso ke oui ezalaka bongo parce que biso vraiment tozoyeba te soki réellement ezalaka bongo ou bien soki Mike asalango na kanda. Mais bandeko na ngai lo na oyebisa bino to bosana te libala bolingo ezalaka na soni te. Bolingo ezalaka na soni te. Preuve no mona papa mo ya mukolo abala mwana moko ya mukie. Différence à 20 ans, différence à 15 ans. Mais ayoka soni te ya otalaka bolingo na ye. Omona mobali moko boye a préféra na ye abala mwasi ya ndumba. Ayoka soni te alobi ye kaka mwasi wana. La famille ata tozoloba ndenge tozoloba oyo. Toza contre tolingi bolingo ane zonga te. Toza pour soki bango mibale bayokani bazongana na bango. Toza neloko ya kosala te bandeko nanga. Ole to ya kofinga Peniel. Ole to ya koloba ba n'importe quoi sur elle ou bien sur Mike. To yande to pesa bango conseil. To ya to sunga bango. To bosana te bana wana bazana kati. Bazana posa ba mona ka mama na bango na papa na bango ensemble. Bazoli ya table moko. Ndenge ezalaka liboso. Mais lokola ba problème yaka. Ça fait un moment. Bana wana ba mona asu papa na bango na mama na bango baoli ya place moko te. Boyebi pasi o bana wana pe bayokaka. Est-ce que boyebi yango? To tozo yaka koloba kaka tika toloba. Bandeko nanga likambo pe Peniel asali. Est-ce que soki ezaki yo ongaki okoka kosala yango koya kosenga pardon en public boy? Bandeko nanga un moment photo arretaka. To eba pe ndenge kosunga bandeko. Siko na moment oyo kaka Timu Penya ekenda wapi? Na moment ba mama bandai ko encourager asala ba n'importe quoi. Douleur Penya la oyoka na moment est-ce que ba mama wana bazoyoka ngo? Totika bandeko, totika. Soki etanga maka Mike na Peniel bakobala bakovandaka isika moko. Bakokolisaka bana bakonuna. En tout cas, komame tokosana te. Soki etanga maka bakozalaka isika moko bakozalaka isika moko. Bato kato mona emsu bakoma contre Peniel. O couple majabu o boebo. Emsu ka bango na bako apuye bango bazonga bavande isika moko. Yo kanti Mike soka ke koyebisa couple bondo ki nga vraiment sans Peniel vie ezate na okufa. Ake koyebisa ba entourage na ye, ake koyebisa famille na ye, ake koyebisa sous président ou asutenaka ye. Yo kanti bakondima Mike akufa po ba perdre Mike likolo po baboyi azongana na Peniel. Jamais bakotika ya bala mwasi na ye. Bakotika ya zongana na Peniel. Bandeko bolingwa batu tokota yango avec modération. Mabe kaka parce que Peniel a débordaki, a toutaki bordir. Mais ce qui est na kaka par rapport à ba problème ya ki wana, en tout cas engezala nango simple écoute. Mais to bosana te malgré nyonso o lekaki wana. Soki babi bazongana bakozongana. Yango topesa conseil na ba jeune fille a lelo ndeko nanga libala esalama pona mutu nyonso te. Libala eza chance ya mutu nyonso te. Tango ozwi opportunité kobala yeba ndenge nini ya kosimba ngo na maboko, yeba ndenge nini ya kosalela ngo na vie na yo. Totika ba aventure. Tango ozolingo bala tala nani ozolingo bala. Tuna nzambe, kota mabondeli.
pendant temps ya fiançai wana solola kana nzambe na yo muto olinga balanga eske ye wana eske natia lokolo eske okosala mosusu 50 prière mais na 51e prière nzamba ko répondre yo akoyoka yo Peniel skotale bwa oui aza mwasi kitoko Peniel a mwasi kitoko mais yo kanti basi musu bazate koleka Peniel wana o Mike ya mona yo kanti basi mususu ba parents na ba na mbongo te koleka ba parents Peniel mais pourquoi Mike atala kaka te oyo apona kaka oyo parce que pona ye amona ke Peniel nde abongi na ye alors to tik esprit ko séparaka bato bandeko Peniel asalaki mabe oui bato nyonso bobambie mabanga a comprendre ki asalaki mabe a ko s'excuser est-ce que mwana bato asali peka asu mabe awa to kotele te tozo encourager te mais to talande to talisa bandeko que lelo Mike soka se décider ye ka Peniel na ye Peniel soka se décider ce que to ya olobani biso ba o to ya koloba te bazonga na te esimba te to ya ko kolobani au moins que to tika na soni aye ko senga pardon biso ba o combien de fois to sumuka pona nzambe limbisa biso oui ko limbisa eza ko bosa na kampte mais to tika bango to pesa bango chance to talela bango so ba okende ti wapi mais non to ya ko blesser sous Peniel wana non to ya ko finga sous Mike eza malamu te bandeko mwana bato asali o ya ye devoir to pesa bango chance to tala ndenge bango mo bango memela makam na bango mais non to ya kaka toujours ko pikaka bango eza malamu te oya kovanda emsu Mike ya otala ana vanda na Peniel nango emsu na ozo mwasi mo basi to pe to ana makambo na vie soko zwi mwasi no ya bien kumisa nzambe ozwi mobali no ya bien kumisa nzambe pona ba foyer na mibali ya bandoki baza basi ya bandoki baza alors soko zwi mutu no boy kumisa nzambe omonke mutu vraiment aza mutu malamu kumisa nzambe famille wana eza famille malamu bandeko nanga kumisa nzambe eza na ba famille mususu koti pena bo regretter o famille na kota eza na basi mususu bali vraiment bobi nzambe o mwasi nini o mobali nini bandeko faut to arrêter un peu bandeko oyo ba jeune fille o zungo bala 21 ans 20 ans 22 ans bandeko tango ngozwa décision libala ezaka pona vie kozwa pona en attendant te eza na basi musu akokisi de ya 30 ans mais libala ya raté akoma okende église o mabe ake église o mabe aoluka libala alors yo mtozo opportunité wana ya na age mukie yeba kobatela libala na yo yeba kolengela libala na yo soko moni kozo koka te luka ba conseil pa bato ya malamu bakopesa conseil ekosunga o bandeko toye lisusu likambo ya mama Tina Lesi communauté congolaise ezalaka nini Tina Lesi asali AVC te Tina Lesi eza juste malade izwaki ye akweyaki na ndenge bakendaki voyage na mobile na ye ake kozwa traitement mais Tina Lesi asali AVC te la famille totika kosuetaka mabe pona bandeko na biso totika kointerpretaka mabe pona bandeko na biso eza malamu te mama Tina wana aza na bana na ye lelo soki akufi lelo abeli bongo bandeko na ngai est-ce que yo muto ozotambwisa sango wana oke kosoutenir libota na ye yo oke kosoutenir bana na ye bien sûr mobali Denis Lesi a témoigné que Tina Lesi asali AVC te mais abelaka aza na problème mo ya cœur
mais non ki AVC. Pona nini kopibambela ndeko na biso maladi bongo. Tango lobi bongo zwi nini. Tango ye na information ana et après. Eloko nini okozwa. Et puis Denis laissé. Papa mibali botika kopesa basi na bino pasi bandeko. Mibali botika kopesa basi na bino pasi. Tango ozopesa mwasi no pasi ozopesa ba maladi oyo ekoko yele na nzoto. Oyo msusu yokutu okoka kozwa soin nango te bandeko nanga. Mibali oyo bazonyokola basi na bango physiquement, moralement, surtout moralement. Basi ebele lelo bakoma obela ba tension na bandako mabala. Mosusu bakoma obela ba maladi moko ya bien te oyo ezomema na oyo ezoya na nzela ya basusi kilikili. Eza malamu te. Mibali boyeba korespecte basi na bino, bolinga basi na bino bandeko. Mobali tangu nyonso ozolelisa mwasi na yo, même nzamba kopambola o te. Mwasi aza être moko o nzamba sala, aza faible. Alors mobali tangu ozoya na maloba malamu te, makambo malamu te envers mwasi na yo. Ozo affecte ye et à chaque fois oza na basusi wana bandeko nanga. Et kopese ba maladi ya bandenge bele o biso toyebi. Bandeko msusu bakomosa aka ba morsi biti pona nini. Ok azana ba makambo o izo affecte na kati ya motema na ye. Mais msusu pa azana muto kobetela masolo te. Et Denis laisse to bosana ta za parmi oyo pe bacha batulokwa ba penyel na ba erreur. Denis laisse na nenga ki bo moto fo asenga penyel pardon. Parce que penyel soit kenda ko bimana garçon ana soki a Brazzaville wana. Eza grâce à Denis laisse. Ba kop musu penyel azwa pas Denis laisse. Misko tala lelo. Denis laisse aza à l'aise. Penyel na minicho azo sibir ou azo sibir. Tu éviter à combien penyel aza na ba stress. Et puis nde to sa ele be émission ekiti mati boy. Bo éviter bandeko nanga. To eba ko sungana na communauté et ça la malamu mingi bandeko. Hermo pe totika ko encourager yo kanti penyel mambando sala ceux qui biso nyonso vraiment na communauté tozaki contre ye. Est-ce que nga salango mais ceux qui a continué à izaka parce que azaki na bateau bandai ko soutenir ye. Bateau bandai ko betele maboko. Il y a un moment aussi ceux qui makamo mususu eza bien te photo yaka to boyaka ngobe biso to acceptaka o eza mabe to encourageaka o eza mabe la famille et a malamu te. Alors mais to tchana mituna biso un jour to s'attendre nango penyel bako zonga na Mike tout compé bako zonga na te to zalande prêt pour na yango to pe to za prêt pour na yango. Que toko mona ba on peut bazongani toko mona ba on peut bazongani te. Alors faut to se réserver. To za biloba lobaka te. Bandeko. Et voilà, pour na lelo en tout cas to suki ya analyse na biso to like binoka yango yo. Et merci na balandinyon, c'est vraiment la grande découverte. Merci na babona sika parce que to mona buzaka wana bozo mata se komata ezo sa biso bien. Voilà, tout le monde est balasima. Bisous, bye.